Moutouana au Jaël Choisofinga. Si je me permets, en tant que comme on est au Fiolomide, et on le dit dans condamné. Parce que la grandeur naïe, la valeur au Yazanango, bakamba bongo jamais et kokoko. En un cas, tout à l'heure on a dit sûr que Vincent aïba iko sandisa. Fruit nango yango wana. Ça dit beaucoup ko bebana. Et bah la singa famille katana rati. Nga babiloka bongo na linga yango. Abeta maboko. Mais nini ba tout le monde beaucoup ça ka boza ki ko ko finga non. Il faut respecter la limite ça. Donc moi je pense Fali il faut abenda ba Jaël Matoyi parce que au tout ba au sala. Qu'on veuille ou pas, il voit dans Moutou, il a fallu. Et vous me direz que Fali, Moutazoti. On a fait un penza. Mais, bateau on a fait un misusu, n'est dans le bano boé, dans son bango les sous lilo. Les gens la bateau misusu na obeta bango bambata. Wana, n'est dans le bano boé, côté ba vandi. Il faut ba yeba. Obeta. Mais je te jure, où sont les bêtises? Mais hier, c'est quoi vient la biso, la conscience naïe. Ce qu'on a dit que Babiloko Jaël a zoloba, il suspect cause à la vraie. Mais il fallait bien parce qu'on a calé ma toni et mon pour répondre. Tu sais, mon tout ce qu'on a fini au répondre était les parents. Pour qu'on latino, à ta bozu idée mon beau sangana, suka beau panzana. Parce que ça dit beau tanyoka. Ça dit beau tanyoka et c'est ngate beau sangana. Et c'est nga boshi il faut évoluer na kwena ye sam na kwena ye totala na kande parce que ko ndeti boy na ninga fote ndeti mwasi ya Fali na bana Fali ba yo sa ni na makambo ya Fali simba micro zo yemba ba mona mwasi na ye amati wana ndeti danser za obina il faut quand même respecter la limite ko bakali mo dutu pezo zala pour lui dire que vient na biso le rambo alinga makambo bon. Mais na lobby que les rambos sont na bakali qui na Jaël. Parce que soit moni quartier la tesa clamo maudit parce que makambo zo mona na kati zo le kalika. Non mais quartier la tesa kasi on a zongeli le sous quartier la tesa eza libota ya nyoka. Donc muto bota vi ali. Quartier la tesa libota nyoka soko bimi ba mo ke lukazi. Compris? Quartier latin eza libota nyoka. Comprendre? Si on a libota nyoka adi nyoka soka boti mwana ba moko mwana ke lukazi. Nyoka vanda na bana te ka mbisa mwana libé. Mabe eza na racine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Vous avez beau la vie en ce moment. Un grand merci de partout où vous êtes. Encore une fois, Nelka Bafosset. Je suis spécialement en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Abidjan est tellement doux. Restez branchés. On ne peut jamais passer sans tout savoir des informations, des nouvelles. Jordan Koussa Mabele Yankolo. Abidjan, jamais Jordan. Et là, je suis devant chez lui. Mabele Yankolo déjà héros. Je suis devant chez Jordan Koussa Mabele Yankolo. Azawa. Donc, comment on peut t'avoir solo? Mabele Yankolo. Oh, Anerkos. Ouais. Boni. Oh, Panamaté. Oui, Abidjan. Abidjan est tellement doux. Quoi? Calme, Zali, calme, Zali. Calme, hein? Ouais, calme, Zali. Zoa, Vanda, mon frère. On n'a pas allé à la résidence. Non, mais. Zalaka, Bouye. Il est Zalaka. Donc. C'est pas trop, surtout la décoration. Décoration simple, mais beau. Ouais, bon, ah, oui, ça, Moro, il y a la résidence, il y a un producteur là. Ok. Moi, West Afrique, voilà, il y a ça normalement des nommés, à la Camboulaye. Ok. À la moi, pas il y a un préféré qui a pour moi quartier, moi chaud. Que ça, on a bien les ans, quoi, mon
ya malili quoi. Si basepeli en tout cas komona wana mais oui ata moto oyebisinga koza na Abidjan na begi oconfirme nga koza na Abidjan, ça m'a fait quand même plaisir yo ofanda tosola na yo na ndenge ya Abidjan surtout Plus mbala liboso. mbala liboso sikoyo boye Abidjan est tellement doux Abidjan vraiment doux Abidjan doux. mais c'est que les impénis parce qu'en ce moment on a mon otambola moi trop dans les pays de l'Ouest nous ozalaki na Ghana ozalaki na Burkina Faso Benin non, j'ai compris une chose, comme dans le Baka, il y a de la place pour tout le monde. Alors, comme il y a de la place pour tout le monde, donc on a un focus, bisous sur la qualité. Bisous tout ça la musique on a rumba. Oui, bien combien d'indolistes à rumba aux en Congo. Donc, voilà mon acquis. Là, mais quand on a un peu les bandes promo. Après, toujours dans le Soukara Pananga, on a plus dans l'Ouest Koto et Olié, dans un kin, mais dans le niveau qui n'a pas radio, les canaux, et surtout que, il faut aller ça un mais ils ont fait partir dans l'album. Alors, comme ils font partir dans l'album, titre dans Chrisnat, peut-être, ceux qui nous ont basungi, le 25 ans, dans les cadres en trace. On a préféré Namiko Melape Awa. On a attaqué moi, émission, un match à Kaneza. Désolé parce que déjà hier, Fakina qui hier, Fakina qui est des matchs pour tout soleil, même dans Mboucha, il faut qu'on m'appelle dans vestiaire. Profiter pour la PC, Mboucha, il passe à Mambote Kotaza. Mais Zaki à 5 heures, il y a Abidjan. Saint-Pedro. 5 heures, il y a Abidjan. Personnellement, ngana maison dans la production te baika que les en ont à Abidjan. Et tu veux comprendre que 5 heures calculer au moro déjà bateau o na yebi bakendaki ici ba zongi Abidjan na butu. Donc ça qui vraiment possibilité. Mais désolé la bande émission au moins rapide mais ngana profiter la paix ça na que ça va condoléances na grand frère nanga. Mais coup ça des affaires auto ko fait la moi sinae na Paris wana. Donc, on écouté Libanda, on a sur place, on a juste présenté ma condoléance, on a grand frère, il me couche des affaires, on a famille à moi Sinaï quoi. Et puis on a profité pour nous présenter ma condoléance, on a tout l'Abidjanais, donc ça dit tout l'Abidjan pour nous à Anaconda, parce que là il y a voyage dans la et les kaki, à ça que nous sommes Moronaï, et on a commis parce que on a quitté Panama. Le 25 novembre, na koma ki liboso na tchaki base na Togo, benga na kinayi a ebsenga no santé zo déranger nga, il faut na ke mi baza ba soigner nga na France, et na ozonga avant que yo ya Abidjan pour tout ça l'émission. Allez récemment Koufi donc Yako na Ivoirien tout quoi, na Ivoirien. En tout cas père son âme ici Gazali Moulimouli pour la Kimé. C'est vrai au petit moi lisolo il y a Léopard, tout bêtement lisolo non quand même c'est vrai parce que moi spécialement na yaki avant nous soutenir Léopard na biso baza en Abidjan et tombé que na kutani penayo. Je me suis dit jamais na rotiko quand même goûter mais comment bêtement lisolo. Mais Léopard quand même mon évolution on est surtout dans le premier match surtout tout en Rosela qui est toujours moins victoire Zambie tout le monde a moins faible mais dommage tout ça les matchs. Non mais moi je pense ma finition la mission des acquis bien. Mais dans l'ensemble, moi, nous félicité Bango parce que même du point de vue tactique, plan de jeu, en tout cas, moi je suis convaincu que de Poussana. Et puis nous avons encouragé Bango parce qu'il faut savoir bêta kiwana, c'est-à-dire babi wana soto tchakiango. Les ambali bosso dans l'histoire, il y a bakan babi et bili bongo kota. Mais dès que le ballon propose, je dispose. Mais nous avons encouragé Bangonga, jusque-là, nous avons moni côté monté, nous avons critiqué et tout, non. Donc jusque-là, Bazo qui aimait bien, et j'ose croire que au pouce en avant. Donc voilà. En tout cas, c'est plus le méthode parce que vous êtes sportif, hein, vous êtes sportif, le rôle là. Donc il y a les logs du thé, sportif, au Bambana, Natatami, Maramana, Nyos, donc Jordan Kouzo, tous années, donc ils ont du thé sportif, moi, le Rotaro, tout ça, on a oublié. Mais l'équipe nationale a besoin de tout le monde, on va te béler, bah, je m'en critique, on va te béler, qu'on perd tout ça, la match nul 1-1, les sports, on dirait s'envoler. Pourquoi? Parce que tout ça encore, on a match, Tikali tombé, tabon dimanche, dans 2 jours, contre Maroc. Maroc, en papier, la suite de Thalia, ça va jouer tellement miné, et puis Maroc, en demi-finale, la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a toujours un espoir qu'il y ait quelque chose de collé dans le match à Maroc? Non, mais Maroc, il y a parce que la bandi Golanda, match à Zahir Maroc.
si tu comme en Congo, au Maroc. Moi, je pense que les foot, foot est ça, je pense que c'est magité, foot est ça, foot est ça mayele. Et puis, bah, jouer au tout ça, na bango lelo, vraiment, on en croit. Jusque-là, dans mon équipe, mon côté, où il y a Bangisanga, où il y a des gens mal à l'aise. Ils ont balé, tout est les cas na terrain. Les gens qui sont côté M. Bandoliste, ou bien côté à Massano, quel que soit grandeur et adversaire, il faut continuer à tatami, esprit monsieur ce quota. Donc, moi, je pense que Léopard, ça l'exploit, il y a danger, et puis, bah, tu vas comprendre que Léopard paye. Les appels là, pour la jamais. Pour la jamais. Dans une suite d'acquis, on a pour la jamais. Et ça fait plaisir comme on se trouve sur la balle. Mais où est-ce que sur la sport? Judo, je sais que judo. Judo, Nalit. Ceinture, ceinture, judo. Tellement, Nicolo, dans mon devait moi pour mettre sur la bulle, on aussi pour la jamais de voir jamais trouver aux armes de massol. Mais dans le sport, on a ceinture. Normalement, il fallait qu'il y ait ça la passage à ceinture noire, on a kin. Mais à l'époque, il faut, il y a la Kazia Sanga, Soso, tout ça là, personnellement, à mon avis, c'est en sensibilité. Comme Makambo na Oloba, mettre ma gauche à Koufa, que son âme repose en paix, à mettre base, bazar, décos Moukoko, à mon avis, non, exactement. Décos Bazara, Jidoka? C'est un très bon Jidoka. Ah bon? Décos Moukoko? Décos? Ah bon? Quel nom est kat? Décos Moukoko? Un peu si beau, t'es si gazaki. Donc, à mon avis, il y a le sous-sous, et puis, on dit, c'est Jouana Petro, on va dire que, Azaki, Jordan, Koussa, Lelo, moi, de la part, tout ça là, non. C'est Jouana, na sala randoule, na sala judo, la bête la bête a fait les moins bien. Vraiment moins bien, quoi. À mon avis, foutre sous mbongo, on a passage à ceinture. À mon avis, on a un sens. Après, na stopa qui n'anga. Souki na marron. Na souka n'anga na marron, et puis na continue n'anga lit, na, grand frère Yassé Léo, Ngambe Golem. Au sommet, Johnny. Et puis na oncle Naïe, colonel 150, Memanga, na latino et tout. Et après, na France, na Zongelaki, je me rappelle, nous tapé 5 groupes d'équipement à judo, maître lourd, Michaud Lyonjo. Yem to yé, puis nous tapé 5 équipements. Abandi ko chauffer un peu. À mon mentalité, nanga na bateau, toujours chauffer, puis na bango aussi mbabendate. Bateau sous, ça kaka. Juste, moi, randori, au moins, napenda que non, adjo, ça va mounia bateau, puis na, au moins, on a mine. Après, na bibon. Donc, on a pour s'entraîner chez les étrangers, les Congolais. Donc, on a plus que ça, l'entraînement, là, étranger. Voilà. Donc, on pense sportif vraiment. Donc, non, bien dans ça, on a vraiment une licence de judo. Parce que, tout ça, on a Abidjan. On a Kotambola Langote, ils ont le passeport Langote. Un jour, on a vraiment une licence, vraiment. Il y a judo reconnu dans la Fédération française, il y a judo. Ok. Parlons quand même, il y a football quand même. Hein? Le parle d'ambition avec les gens sur la noule parce qu'il y a aussi des gens plus à l'aise. Mais bon, un match contre le Maroc, est-ce que dimanche, vous allez à la stade? Et ça, bon plaisir, on a payé. Dimanche, c'est déjà contre le Maroc. Contre le Maroc, tu as dimanche, à 14h. On a niveau, on a 5 pétos toujours. Est-ce que, ce soutien à eux, ça, on peut bien quand même, non, franchement, Nazar la pousse aux Alawa. Mais au moment que, Nazar, déjà, samedi, on a une émission, na radio, nostalgie. Nazata, moi, 4-5 émissions, moi, il faut na salle. Ça dépend à heure aussi, ça. Yo, moi, oui, que ça 5 heures du temps. 5 heures du temps, ouais. Donc, moi, personnellement, na zéla qui ont bakoto, yo, mais, désolé, mais vraiment, na quota la, disponibilité, là, s'il faut, Nazala, rien n'empêche, mais sauf que, que je suis de cœur avec eux. Donc, Nazar vraiment Léopard. Je suis Léopard. Et nous soutenir Bango à 100%. Joueur n'y a c'est dur une équipe nationale là dessus. Nga Bango tout. Bango tout. Déjà pour Nanga, Mutundeti Bakambu, Azo mérite place à ça, bien que tout ce que les gens disent sur lui et tout, vie, âge aussi, je pense 32 ans, quelque chose comme ça. Mais au moment où on passe, on appelle ça qui peut, oui ça, à Tchabi. Et dans le monde, on a Théo. Aza jeune, Azobé ta bien. Moi, je pense, il faut tout ça là, jouer en absolue confiance. C'est vrai que Moutounan a préférence naïe, joueur, mais là, ce qu'on attend qu'épée, sportif, attend qu'il y ait une partie privée. Moi, je pense qu'il faut appeler sa chance, dans Léopard, dans Bissonion, pour qu'il soit avancé.
L'essentiel, les autres, tout chande babi, tout gagner, tout les gars. Tu vois? Mais dans l'ensemble, on a même j'ai des obétama, côté droit, c'est tout côté, Théo Hazard, donc, on a bien Messi avec raison. On sentit que côté, on a peine, donc, chaleur au Saranati. Dans l'ensemble, ça va. Moi, notre match, Nathalie, match, côté G, en tout cas, j'ai beaucoup aimé quand même. Nous sommes ça, moi, 3-4 passes à nos à mon boulot, mais surtout, c'est 15, 10 passes, c'est qui est. Donc, on a aussi, Bamanisa, na Veka, à Ozanga, mon macambo. Veka, tous les ans. Veka, ça. Ah, ok. Il fallait que tu fasses un naïf. Bandalunga, pour ça, Bandalunga. Veka, on te salue. Dommage, j'ai mais bon, ça va quand même. Avant, peut-être, tout cas, voilà, si vraiment, tu as ça là. Mais ça va te mettre quand même, les solos, quand même, la musique quand même. Si, bah, les sujets déjà qui tournent, on a chance, il y a beaucoup de musique. On a tout confirmé, déjà qui tournent. Si tu es au Poussana, ça c'est clair, tu es au Poussana. C'est-à-dire, il ne faut pas que, biso Congolais, tout petit caractère, un comportement, biso mo toujours localisé équipe nationale. Moni, lelo, Côte d'Ivoire et Béti. Moni, n'engé l'équipe. Mais, n'a yo quitté Libanda, bah, il voirait Badini, bah, comment on dit équipe Nabango, c'est vrai, bah, ça un peu stressé, mais, on a vu les calme. Et si c'était chez nous au Congo, moi, je pense que c'est pas important. Parce qu'il faut tout me poser à l'esprit, moko, na bato, bah, Libanda, bah, ou, il faut soutenir, bah, spirituellement, physiquement, pour quelque part, bah, ça fait besoin de prier à la biso. Bien sûr, ouais. Mais non, c'est que ceux qui biso, bah, Congolais, tozuka lokolo wana ya kofinga ça ne sert à rien parce que baza batu baza na ba famille bazo défendre patrie OK bakona ba pe boya ko beta l'équipe nationale mais bandimi quand même baya malgré qu'il y a rien de spécial mais baye quand même l'équipe nationale pour soutenir bango ouais soutenir bango mais nga pena contre Maroc et bang sangate na yebi que Maroc a surpris score déjà bon ceux qui vous avez belé Biso, oui. Oh. Quand on m'a ramené ça, on la pola jamais. Pola jamais. Ah, ceux qui allaient belé ouais. Ah bon, en tout cas, bonne chance, ça va lui parler. Biso, en tout cas, bien sûr, ça va moi chance, wana. Toi, Lukaba, ça biso moi à l'aise parce que c'est vrai, c'est tout gagner et ça la biso bien pour tous avoir la facilité contre Tanzanie. Tout ça va calculatrice qui oh na oh soka ba poli oh pour ça la boy oh ba calculatrice ça tout beau sûrement. Mais au moins que calcul wana les ali soutenir ça qui avant. Kala ezala qu'on dirait Léopard équipe moro ya mutu passi mais là je pense que tout Congolais ou ça conscient à comprendre que Léopard ça sous ezali kalaté et sauf que talibé na ba Léopard moi kala ba ça fait d'exploit mais Congolais ndima mututé c'est ça le problème Congolais tu peux tout faire mais on dit monter mais héros zalaté ba comment reconnaître que dit que place on ce que ça qui a nelka mais héros ça boy on dit mana bango yoté parce que faut longo la mentalité wana parce que nga nazo meka tambola nazo meka ko apprendre un peu beaucoup de culture tu sais dans les États-Unis en tout cas na tamboli nazo comprendre que biso ba congolais to tikali moi mukesima na ba façon biso ya ko préjugé ça dit congolais ceux qui nde tozana yo boya na Abidjan o cheka émission mo que exemple Jordan Ukusa Niati Kingandi avant na nous batala contenu kofinga essayer bandi et puis ne peut to ça l'émission même to solo li bien ba ofinga même to solo li mabe ba ofinga maintenant et comment vous gêner parce que vous en a ba étranger mais comme tout na yo ba mot oyo amona ki l'émission na yo parce qu'il faut expliquer pour expliquer ndeni que ba ofinga mutu ya boya et ça quand même propreté c'est vrai que tout ça quand on a pour divertir bango ozalaka wana mpe mosusu mpona kolongola bango bastress makambo ebelebe nde tosala bémission boye otoso autayi mosala mwa stress atala nelka boye yamba ekusa esali ye mpe bien makambo mosusu tosololi mais batala yango mpe sikoyo na mwa angle wana olia toujours critique moi je pense que aussi longtemps biso bacongolais tozala kaka na esprit ya kopréjugé na esprit ya kofinga kaka nanu kocritique sans pour autant tosala baanalyse moko ya bien ça trop mais pour les Léopard 100% toujours avancé toujours bien toujours on a sujet quand même au maîtrise un peu mieux makasi depuis moi qui les banda et les abonnés nous les quand même c'est vrai là dans le les bandés à tout moment c'est comme si tout le monde perd Jordan tout ça depuis aux autres producteurs il y a béninois
c'est comme ce comment on boit que ça biso moi aux à la fois comment plus Bénin plus Ghana plus peut-être Burkina Faso et ça en fait on a ça en fait on a des concert qui n'ont bêta parce que tout le monde a pu imaginer n'a peut-être des occasions tu sais image les ali toi insérer attaque Jordan pour ça si tu dois mon a été aller dans Ndoule na Bénin n'ont bêta et ok donc ça en fait pourquoi tu prends plus du temps là-bas Bénin bah quand on alors que tu une musique dans de Kenya où tu veux changer carrément de style la musique. Non, ben, moi, je pense, à Nelka, Ouais. en tant que Congolais, il faut obéta maboko, bouger, bon. Il faut quand même tous à vrai. Il y a des musiciens où il y a un succès au mukile lobaka, et bah ça un producteur té. Au bout na bango moko, aboko na pochi moko producteur y moko boy. Mais au moins nga na na succès té au batu bakolo loba. Maintenant na producteur où il y a tchakambongo na ye, où azo futaka ba avion, au moins cadre auto ça. Tu vois, c'est-à-dire si on a dit tout le monde a galéré, je pense pas que tout coup t'en est na cadre à bon. Moni. Et ça que pour nanga, ba Congolais faut ba beta maboko, ba accompagner nga à boule. Hein na makambo na oli ngana sala ba meka ko accompagner nga parce que succès beta musique té. Succès c'est le mususu. Pour ça la musique qui a bien et c'est le mususu. Un album nanga pour la jamais ça a marché. Pas autant il y a kubandana un ti na suka. Pas ça la ngasko critique par rapport il y a misala na. Tu sais, ils sont congolais à kaka eboye mbate, faut chanter écoute boy. Mais au moins est-ce que ba grand chanteur au bout quand ça va ça ata 1 583 000 à Congo, au moins même sunga na producteur. Car il faut interpeller Batou. Bien sûr. Hein. Tu comprends? Il faut interpeller Batou. Moi, je pense na tiki Congoté. Question na tuninga naza awa vraiment pona ba concerter. Na ça la clip, na ça la promotion. Des fois, baso proposer nga showcase mes producteurs habillés à ça ma besoin. Parce que n'oublie pas que mon producteur yende azala ki producteur ya Wilo Longomba, ba Rolis Mabele, a produit bato belé ya osakanate na carrière naï. Donc azunga parce qu'il a vu quelque chose en moi et à monte toujours tambola ndenge o yalingi. Yango toujours bouger, c'est pas facile. Album sur les 16 titres, il faut bosser à la 16 titres. Partout au Kenya, moi conférence de presse, moi bouillé, ça dit azo gaspiller tellement bon on a. Moni bateau pas zelanga na succès au bazo luka penza te parce que succès on a quand même na ça qui en côté nazalaki. Siko moi je pense dans sa musique il y a investissement. C'est-à-dire dans sa musique où il peut permettre un lobby ba base ezala bien. Et là je suis entré il y a créé ba base. Moni na créé ba base na bamboka nyonso na okende. Ils créé ba base pour que lobby ere rozwa na ça na facilité ya otambola na ba base nga na sali. Donc bakoza nanga libanda ils savent plus promotion ba clip né na ebisio les 12 hours abimisa ki titre moko kombo na mo Chrisnat ils en a kata pola jamais été Chrisnat ils a déjà na YouTube ils a la plateforme nyonso les clips nango ils obima na décembre ce que rolinga vous êtes teaser pour mona puis on la topenda intégralité ya clip au mona na ke un peu libanda ya style nanga c'est-à-dire na lingi na faire comprendre les bateaux susu de balobaka musique eza mayele en musique eza savoir alors ce que banzela o pe nazo kende bango ba comprendre que dans moto yo azalaki boaza boye peut-être cela qui découverte na bien té mais ayembaka boye asala musala ngo boye moi je pense yango c'est important yango moni Samba salinga grâce ya ozana producteur oyo lelo aotambolisanga partout. Non, ça dit na bimsata inkate Dieu m'attend parler. Ça dit na vandi awa parce que monsieur ba comment laisser musique hein, comment musique il y a comment laisser musique tout à fait. Concert mais au moins famille na ye pena mais ce qu'on nga depuis to bima non na bimsata inkate même pour na somba mai o ba sombelanga. On a rechargé portable. Bazo recharger lenga koya signe ya pamba il faut basombelanga ça dit je bénis l'Éternel parce que moment où musique ya biso eza ya kokita na makambo ngana yo toyebi ya ba combattant et tout menga
ça m'a salinga grâce ya ozala na producteur. Ouais. Et so na yebi so combien de fois bandeko na nga ba congolais babengi producteur balobi oyo tout bakokoloba. Oh. Dieu m'entend parler. Balo basko nini? Non, bazoka monde ni ozuye ana succès te. Batukutu bana ba succès baza, batangele ba kombo. Oh. Et ayebi kutu koyemba te. Oh. Est-ce que tu n'as pas Jordan? Si vous bino na Congo boyemba ndeni. Parce que je passe avec toi à ba émission belé, ya ba radio, soko yembi bato bazo sepela. Makambo so sala, eza le contraire ya mboka nao. Parce que bino ba congolais musique eza nini en fait. Oyebi musique koleka. Ba diabo est pas producteur. Non, je te jure, na ba ninga na nga ba musicien. La quartier latin? Ouais. Oh, ah bon? Si, na ba ninga na nga ba musicien o pe na betana bango. Oh, misusu pe bakenda quelque part bazo solanga mabe mutango enregistrer bango. On m'a dit producteur, atindeli producteur. Oh, puis bien moi. Non, producteur a dit Jordan. Na lingi yo lisusu na ba agressivité te. Na yebi état d'esprit na yo. Soki na yebi so intel ndenge na yebi yo o kosila na nayi. Mais au moins zala prudent, bato si ozo kanisa bozo lia bozo mela ba linga na bango yo te. Ngala nzambe te. Kona bando yebake il faut zala intel non. Donc on peut éviter mutongo na. Donc ngana éviter. Vous yoka kite, ba super ta yoka. Non abinanga ana besoin ya kosala yango te parce que yosala nga mabe et na reconnaître ba voix wala. Mais l'essentiel nazala bien na basam, ba mudogo, ba mushil pas ça. Nazala nga bien na batu nyonso. Parce que batu des fois balinga bazwa agressivité ya ba émission na vie ya moto. Non, moi je sais être Jordan Koussa et puis Koussala Chris. Moni ça dit nazara Jordan et nazana peut-être na plateau, moi ba langage moko boyi na scène, mais libanda, je suis un père, quelqu'un qui se respecte. Na na vie on amène à double vie. Ça dit vie oza ya ngai normal, na vie na nga en tant qu'artiste. Parce que leti batu oyo bazolo ba n'importe quoi producteur na nga. Bazo bénéficier nini parce que nga naza ndeko na bango congolais par exemple. Et binosko bozo benga producteur. Et bozo badu misuku baolo ba mais nini yango yo moni pas Jordan onga na ala ngote. Bien na ba misusu bazo se retrouver na makambo na oloba. Abiso penda boy toza mais yozi Jordan pour ça. Comprends? Mais Anelka na l'équipe bata wengete ya quartier latin. Non, nazala nga besoin ko acquiser batute. Mais rassure-toi que na l'équipe batu belé na maï la musique. Nga na bandi musique leloti. Je te dis na bandi musique leloti. C'est-à-dire so to bando zonga pena ba 89 ba 88 kuno mona ke nga déjà na sala ando. Mais nous les a facteurs chance. Parce que Jacob a sala succès dans mon kili. Azaï na voix ni non. Patebele ba osa ba succès. Na habité, nga na habité au fait na mitu naka mutu il faut yemba ndeti banani ba héritier, il faut yemba ndeti ba frère, il faut yemba ndeti ba fali na ba voix likolo. Papa wemba ba manda chante po bandima yo ko yemba kati. Et ba obosa na ke base ya musique, ça deuxième voix. Au mona ba Pepe Kale, ba King Kester Emeneya, ça dit bon, na yebi nanga te en fait. Parce que Rabino tu ba deuxième voix pas faux chanteur. Te ba yebi musique te. Ba yebi musique te. Tu sais, déjà moi je vois mal mutundeti ninga na chanteur aloba ke yoza faux chanteur. Il faut aussi que la mutu msu ba fanatique par exemple. Parce que le fait ya ozala na podium ou na répétition, vous avez 4 ou 6 personnes. Vous avez dégamé chorale les a bien et là vous avez passé la musique pour une la chorale. Lead, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais vous avez placé vous là où les autres ont placé. Ça veut dire un niveau musical bien. Mais habité, ba concert nyo samine ne tobeta batikala okangela na micro te ke ba kangi micro du genre que yé son et bimate non. Et puis désolé mais na rectifier le moment bouquet il va magana salle d'émission na do yu ameka ko expliquer ngo mais batu ba comprendre te. Na lo bango lelo puisque na lo bango le sauter. Et abuso ya ka obeta Bercy. To voyager na profiter. Na lo baboye bato to yakana bango Bercy. Nde bazoyo kanga
tu voyages jamais na Kofi Olomide. Parce que tu vas n'importe quoi que Kofi, à mon avis, na carte avion, à tout le monde, il fallait que voyager. Mais il y a juste, pour ceux qui ont makamso opposé concernant makambo, to silisi en malamo. Oui, ok. Biso to ya poto na Belgique. Donc il dans la vingtaine. Kofi atikala na Kinshasa, na ba danseuse na chanteur na biso moko Mustafa. Je crois que Kofi a yakata ba 2 semaines avant. Na avion na biso to yaka, ça valait de Picho. Fali Poupa, Gibson Boutkondo, Lolo la Moana, Fiston Les Mam. Voilà, donc on a chanté Eric Touti. Même Nathan Gité. Ouais, Nathan Gibson, Savané, Fali, Eric Touti, Lola, Ngai, Auto Yaki net na avion. Mamalé. Na Fiston Les Mam. Auto Yaki na avion. CNN. Boyamba bango photo na bango tozaki na CNN na banimateur na océan oya océan na sima to na masala biso ba Ridens ba Feli Tyson ba débat au Nil masala biso mo ya ngambi bo banda ko lata balo ya basket na mkongo yekuta kima na Londres ba Feli Tyson ba Ntekambonda ba esthétique Jikapela to voyager na profiter. Mais tala motema mabe ya bato nde baluka ko créer histoire. Et puis pas ndenge ko faso kamwa yo na kata yo. Mais yango na biso que to voyager na profiter. So à quel moment Kofi a tunanga bon. Et puis quand même toi bana mikete pour te comprendre que baso diaboliser moto. Éviter motema mabe basala nango eza ya nini. Déjà so za na passeport te. Yebisanga ukoma na avion de. So ça na visa te. Ukoma na avion de. Mais c'est une histoire créée alors. Non, ça dit existe te. Et ça quand même sous jalousie, peut-être il fallait qu'il y ait na biso, azala ina biso te ou vraiment na nini parmi ministres tous qui belé mais pour ça quand même accueilli. Tu sais, donc c'est toi qui avant que le reste on a eu maté. À noko. Ayebi ko sala makambo na ye. Merci toyaki, fallait qu'il spectacle makambo belé. Kolo que ça sala ki choix na ye. JF fongi na lobango chaque fois. Ye ayaki na bisoté parce que ba kanga ki ye azaki na Kinshasa na prison. JF a le même jour ya concert. Asala na prison. Bon ezali ba makambo be sola maki écoute on dit moi politique ezaki na ngo penza bongo te. Bana makambo na kala on dirait. Makambo ya kala. Ramé. Te lelo za moto na njambe. Ah oui, lelo te. Mais abandango kala ndenge. Kala zala nduliste. Vous comprenez? Donc c'était un peu ça na lingaki juste na profiter bien des occasions kutana awa. Na meka ko rectifier te mais ko sembola batu va comprendre que motema mabe futa raté. Omoni nombre de fois on a ya poto ya quartier latin, un nombre de fois on a voyagé na ndenge na kutelekebele. Parce que je t'en pour en voyager bon obligé bando ko to anda ko nganga ko bloquer président amona kaka yo avec parce que tu yo quand même na tapé na ami bila ba musicien ils avaient déjà bloqué on mo kangi président zo mona mutu musoto amona kaka yo ya mo tsala ki akama yo na avion yo poza na kata avion biso de bila bon tikala bon na mutu na biso. Non mais on est dans une histoire moko faux. Ils ont vraiment le kuta parce que le voyageur n'a profité. Au fur et à mesure là ayaka aéroport retard na ba danseuse pilote abisi ka matati bisoku na kata avion na lo bango même pas doyo mais na comprenate batu ba betaka masolongo mais ya lokuta lokola ba yebi ke congolais a kosa marathon congolais lingaka o esona mabe pona batu ba pesa mo importance ngana ya poto ya ke passeport pendeke na ambassade la démarche salami interview la petit visa oye penza voilà tu na maki pas maman ni bis penze ya to kota na bis ti aéroport to mati to ye to kiti na Belgique to zo bis to kotiti première photo ya ki Paris ça qui na Châtelet hôtel mo za ki wana boy Orient côté ba KFC c'était là alors ba kamna lo bana yo ni mwana mai moko to voyager na ye akokoya ko yebiso que non pour ça zo kosa kofiaka moka na avion parce que to voyager na profiter donc l'isola on a côté bima na yeba na ngati.
Voilà, quand on regarde tout ce qu'on a fait, on a profité quand même, parce que oui, c'est vrai, aux autres, souvent, bah, pays de, aux autres, pays en Afrique, par rapport à la promotion, mais il y a quand même un de plateau, le cas de la Côte d'Ivoire, ça, ça m'a marqué les mois trop, question à tout le monde par rapport à frère Nayo Fali, et bah, tu me dis, bah, t'es retourné en Nenga Mabé, c'est comme si Jordan Koussa, Abimi, Jalou ya Fali, Jordan Koussa, Alobi Mabé, donc, en tout cas, les cas tellement Mabé, peut-être loin dans l'occasion, peut-être que j'aurais pu vous faciliter parce que dans Paris, on a raté plusieurs fois. Relation dans une famille actuellement. Non, déjà, ouais. Pour va bien en allant jalo, nino na lobaki, ou encore même manga, dans mon panza va jalo par exemple. Tu sais, Anelka, et l'autre bon abisso, ça a fait des fois compréhension. Et moi, j'ai toujours été incompris. Nga. Ça dit, tout na lobaka, des fois, et bah le kaka parce que bateau, ça a toujours mal compris quoi. Ce que l'obi que moi na mai nanga, tu partageras na ye mbeto, mais c'est pas faux. C'est ça le coup tête. So na lobi ke nga na mukolo na ye, c'est ça le coup tête. Et c'est vrai. Mais mon petit frère interprétant na ndenge na ye. Moi je pense que ablo kwanga qui paraté. Parce que fali nanga to ebani ya quartier la tente. Tout ça d'abord bana bandal. To yebani penda ke yaza na sinki na yembaka, ngana za na bandal bisengo na yembaka. Si to yokota na ba quartier la tente. Et puis nga tende mutu naza mieux placé ya kofinga ye to ya kocritiquer. Nasi ne misa mopasula na lobaki soki nga na ofinga ye ezo ndi na obwaka soyi na mopepe et ezongela nga. Ça dit on sait vraiment d'où on vient. Que les gens arrêtent de dire oh balobaka lobaka. Et ça normal ndongo tuninga relation ni na ça na ngona elelo. Relation na nga na ye eza ndeti lelo nga na Abidjan. Peut-être il pas na Abidjan parce que yana zaki na Benin, ayaki Benin et vient na biso pe azali na Benin to kutani. Non non non, au fait na to kutani na mboka mukaya mais to mona na ité. Ana kasi ko kutani ko bitani kara. Non, to mona nité. OK, depuis na Abidjan awa. Peut-être azape na Abidjan. Mais ce que makamunga na osala, na makambu ya zo sala. Ezo permettre te to monana. Yo nanga to monani po za mopandisango. Ozo luka information na source neto yo to kutani. Mana oka kusho kutani ya mwizala kara, matanga océan kutana même kopisa na mboti za ki na pasi. Oyebi des fois bateau bazala ndinga na biso, ndi bazala bateau mabe makasi. Moni bateau bazala pembe na biso, bateau balinga batalisa biso kaka yo za grand prêtre. Yo leki X, yo za boye. Nga na loba ngo klenga mutaleki nga azati. Na ndenge ni na loba ngo. Ça dit muto ozala kusa oleka nga azate. Deuxième Jordan ozalate, nazaka Jordan. Ça dit galère ou pas, nasa onga naza. Ça dit soki X aleki nga na la, c'est nga aleki na mpiaka. Mais je préfère encore mpiaka po mutambongo au takuna bamba na eza mo problème. Mais mutampiaka okoko mata d'escalier komi pelala. Tout ce que moi je cherche chez Zagakimi na lingaka, tout ça la bien, mutamta est vrai na ko na ye. Toyoka na basango ke kinganya za en bonne santé. Tous objets tous aba master tetolia ensemble, tout na ba parler, non. Mais l'essentiel ya koyeba ke amona maya za en bonne santé. Yango nde lekitu. Ba fitilité o kingani boye ngana atanga te. L'essentiel vérité un jour est bana na ba mensonge bato balobaka vérité est banaka un jour moni parce que ngana moi ba casquette belé et bato batala ngana casquette sportif ba mona nga yanké bato belé ba approchanga te na vie ba jijanga kaka parce que na za sportif osomona alors ebelé ya bato bakoka ko poussa na pembeni na ngate parce que toza déjà nzela moroté tozo boulende moroté naza na ndeti bangote omoni déjà j'essaie ngabutu bato bayebi la vie na mela noité na mela chimbo kité na yebi na ngwa whisky té na yebi bois champagne té bout ya 20 té na yebi na ngelo té nga na mela mai na nga boye mai kwanga na ngai soki za wana pondo na lié c'est ça ma vie omoni mais za bato mususu eza rare azala ndeti nga à 100%. Tout ça cause à la ya mela na eshimbo susu abaya na ebook mais nga tona na sala ngote mais le fait ya ki
teti o balati sanga parce que na linga buso baté et comment ka ba to comment ko loba mais un mutu moko do éviter un problème na linga ande kutu lisanga bato basala bien. C'est un peu sur le comme le ce qui est vrai, n'a pas que pour la sûrement internet, so éviter d'apprendre quand même. Et comme ça la moi souligner, souligner dans sens ni comme la phénomène mo abattu avec la na TV ba finga. Actuellement nazo condamna à chaque fois. Moi j'aurais exemple par exemple qui est moment droit but pour nato garder notre temps parce que tu prends pratiquement vers la fin par rapport à temps va passer sur le lot. Comment on mukura ndetu ba gel chou bazole kabazo finga ou ezabo ko faire le vidéo. Il bosso tellement le bo beta ba code. Mais actuellement comme bazo tanga na combo azoloba n'importe quoi na ndenge ya moketi donc ti ba biloko moko do oyo peut-être ekoki ba vie otobenga na vie privée kofinga koloba ba ndenge na ndenge otali mpe de côté kofela video moko mpe moto wa bakali et azoloba na ndenge donc kosala na ba live TikTok koleka kofinga na ba famille à côté de bon ya fali koloba biloko tant ozomona biloko bongo tu comprendre bino ba musicien bolukaka nini en fait parce que en vrai c'est vrai mission tozomona ngo tant que bat toi tout le monde ça se fait pas en fait. Mais comment on a bon en fait, you étant qu'artiste, comment on a déjà besoin de finir, ouais ça l'a bon père na musicalement pour faire l'idée, comment on a pu côté sous en fait tant on a bon en fait. Et moi na beto parce que et mon temps là on a tout na ba question bilinga mo. Ba musicien parce que ce qui est vrai que na quatre on comprendre que oh ya le belara oh tant ça la bon en fait. Le bino ba musicien ça la peine après ça musicien. Non ben là déjà pour être clair, parce que tout à l'heure, l'émission, on a toujours mal compris. Quartier latin, eza libota nyoka. Comprendre, son émission libota nyoka, ça dit nyoka soka boti mwana, ba moko mwana ke luka vie. Nyoka vanda na bana te ka mbisa mwana libeli. Mabe eza na racine, mabe eza na kati. Et kozala musicien, il obite qu'il faut bafingaka yo respect a imposa kango neti nga na imposa respect moko ila mamba pamba te maintenant na ozolo banga na condamné d'abord mutu wana o Jaël choiso finga si je me permets na otanga komona Ofiolomide ndenge lobi na nga na o condamné yi parce que na grandeur na ye na ba valeur o yaza nango bakamba bongo jamais ekokokoma. Tu comprends? Et bakali nengo lobi, bakali soki azoloba, bozomona ke kofi. Parce que ngamoko azaka utiliser série moko. Ngoko beta ye. Wala kutu fo makam. Ezaki juste à comprendre ite makam na lobaki na ye yango kenda ibongo. So na binga mona azaka utiliser na époque moko banda le kana TV na buda ka babatu. Et na ya ko comprendre que non mais ça c'est pas une vie. On a besoin de faire sa carrière. Zonga sima, benda bilile makambe bele, aso conduite moko boye na chaki bosona landi. Maintenant, pour Jaël Show à Finga, Kofi Olomide, c'est qu'il y a eu quelque chose. On a pensé peut-être, excusez-moi, quand on a pensé peut-être au condamné Fali, peut-être Jaël, parce que Jaël a la plus Fali, ils ont condamné Kofi Olomide. Non, mais kasi, au bandi na Jaël a au Finga Kofi. Oui. C'est tout le banane wana. Finga Kofi, ils ont commis sa Fali. Mais on habite ngai, na so condamné Kofi Olomide, ndenge ke na niveau o yaza nango. Babilo kwani ko salamaka te. Donc pour Jaël à se permettre à l'obaba bêtise au lieu le gazoloba. C'est que entre guillemets les gens les locaux moko o salama yango yazolobela. Mais yesi ko vient na biso na conscience na ye. Soka yebi ke babilo ko Jaël azoloba. Il suspect ko za la vraie. Mais il fallait bien parce que bakali matoi et muta ko répondre te. Tu sais mutu soka fingi o répondre te les kanango. Mais Bakali Aleki a fini, est-ce qu'ils a fini Jaël? Jaël P. Ana makambo ya yebi po bazalaka na yemo pa na ngambo na ibango. Eza ibango mbali. C'est que makambo azoloba, eza makambo ko lobango en plein air. Mais peut-être azoloba ngo pour à se défendre parce que ma BP et c'est les cas moins mingi à lobby. Mais moi je pense yemo ko vient sur les rameaux koki ko arrêter makambo wana et koki ko si la soki ya lingi. Selon nga, selon nga, na zolo babongo selon nga, que Jaël, na so condamné Jaël, parce que ko lo babilo ko zolo bana TVT, même s'il y a eu
makambo oyo ye na les rambo bayebaki en privé. Quel que soit kanda kozala nango, il y a des choses à kokolo bango na TVT. Mais ce qui peut-être pas zolo bango pour azana ba raison moko songolo. Maintenant, na mupandi sikoyo ya vient na biso les rambo. Il fallait pas bakali abanda kosala babiloko wana. Parce que bakali azo finga Jaël azo baba makambo ya monana les rambo. On dirait les rambo mtaotinda bakali afinga. Oh, so les rambo MC bakali stop. Quand même les rambo ça na ba petit frère ba vina biso ba tout roba, ana ba sœur na ye, aza muto yo aza icône ya musique ya mboka. Dilo kwani ko sala maraté. Ça dit nga na conseiller de part et d'autre. C'est-à-dire il faut pas Jaël à continuer à lire wana ndenge azo sala eza bien. Mais il faut pas aussi bakali à sala ou azo sala. Parce que tu sais même à ta soko za muibité, soko le que boumi la parler balobaka nel kani comme sous oyiba. Oyibi parce que de toute façon balobaka anga muibi. Vous comprenez? Moi je pense pas que il fallait à routine Jaël finga rambo. Mais rambo na rotinda bakali afinga kota fali. Non mais si c'était dans le biboé. Je pense pas que bakali plutôt fali à routine Jaël finga rambo. Et je pense pas que rambo à routine bakali finga Jaël. Maintenant, dièse morezawana. Ceux qui bakali azo sala qui fout du roi. Pour vienna les rambo après c'est important c'est belé. Akolo makambo azolo. Ceux qui peut Jaël a moni que po azala kota fali. Il faut beta makambo azo sala, il faut sala bon. Mais et ça ce que bakali na Jaël va prendre conscience parce que Jaël il faut comprendre que l'obia aux a besoin mobile. Ba belle famille bakozala ba master mobali bakozala oyo bali passer oyo et olata biso à vie c'est-à-dire era comme la besoin ko bala batu mususu fi wala nenga finga ka boye jamais boye bakali pe pareil lobia ozana besoin mususu abala mon numéro boye mais ba otala bakali ba makamba finga ka batu boye ngana oloba na bakali na Jaël bacha mom ki mai la vena bango parce que comme que mabe on ça bakala zo mettre na live ko finga na mwasi ya fali pupa na bana na ye ko ndeti boye na ninga fote ndeti mwasi ya fali na bana fali ba yo sani na makambo ya fali simba ni ko zo yemba ba mona mwasi na ye amati wana ndeti danser za obina il faut quand même respecter na ba limite zala il faut respecter na ba limite zala donc moi je pense fali il faut abenda ba Jaël matoi parce que tout ba osala qu'on veuille ou pas et wana mutu ya fali et obi mon dire que fali mutazo tinda na moni lettre tout ma lettre de moni batunyo mais na asa mutu na fandi na yi trop na yebi ndinga za akotinda Jaël te kendo finga omoni mais côté ce ko bakali mo dutu pezo zala pour yebi pe que vient na biso les rambo alinga makamba bon. Mais na lobby que les rambo soti na bakali na Jaël. Parce que so amoni cla quartier la teza clamo modi parce que makambo zo mona na kati zo le kalika. Non mais quartier la teza kasi on a zongeli lisusu quartier la teza eza libota ya nyoka. Donc mutu abota vi ali. Quartier la teza libota nyoka soko bimi ba mo ke luka vina. Si ba wengena on donye tu bi on a 12 mais we ba na wenge utu. Ba wenge pesa ba mabe nango ba buzoba nango ya danger. Vous comprenez? Nga na mona bandal né grandi ça dit so bato ba lobaka o esprit wenge ba nini c'est bandalongo ozo bijo beta na wenge te posa na esprit wenge parce que wenge eza bandal mutesali wenge donc moi na bandal tout aza na makila ya wenge na nzoto na ye o matokita na yebi wenge ponga na beta na ba junior ya wenge na beta na ba wenge kumbela na yebi wenge ndenge fonctionnaka ngeza mise moko te ya wenge awoleka loba po nanga parce que nayebi wenge comprend wenge za makambo nango latino za makambo na bango mais mabe siko ya latino za ni fait mabe latino za makambo mabe zo salama bazo beta filmo te bien ya wenge za bayebi ke ngai se leo atento potani na hérité to na fere mais la TV na ozana moi à limite. Tu biso ce qu'on a latino tel mais ali bota nyoka. Ba tout ba grand prêtre. Conscience na pe na yebi ka ko fingote.
mais il faut afinga yo. C'est pourquoi moni latino ata bozu idée mo bo sangana. Suka bo panzana. Parce que eza libota nyoka. C'est libota nyoka et senga te bo sangana. Et senga bo chiffre évoluer na kwena ye, sam na kwena ye totala na kande. Parce que soto lika to sangani wana toko panzana. Ah yo ndolo yo na nyando simba te na tapis rouge là pour bon libota nyoka. Non. Ngana mboshi eza na ba groupe ya Paris oyo esimba koleka kopanga na mboshi te. Kasi yango liboka nyoka suka panzana. Non mais ce qu'on gagne to panzana parce que bato libanda bazoya bazoloba bon au lieu to suana to fingana. On a mai azana kwena ye ko azana kwena ye mais toza na bondeko wana ayebi si ote so na la phone nanga omona numéro mboshi nayebi so tout à l'heure que mboshi aloba na ngai ya ndongo za na Abidjan il faut qu'il ait investir pendant photo na ba musiciens et ba joueurs il faut encourager bango ça mabenga na nanga ça dit toza ta na problème mo roté libota nyoka eza à partir ya kolo orchestre ça dit air asali makambo na ye ayebaki tendenga ko orienter bino. C'est-à-dire que, désolé de le dire, hein, bah, toi, rose, on mal. Mais, tout oyo ponanga, ils a yé mokokolo quartier latin. Ça dit, ceux qui viennent, à ça, là, qu'a divisé pour mieux régner. Donc, on toko marama kamote. Et, nga, déjà, on a devant yo, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur moi. Jamais, oyo kanga, na fingi kofi, na fingi moshi, la fingi fali, la fingi samodo, nga la finga ati. Non, mais yango kasi na zo faire comprendre yo. Nga sko na linga babuzo bati. Omoni elo musu ba comprendre ate yango wana. Moi j'aime le respect. Toza nango besoin te. Puisque zo lo bango po yebi. Mais pona koma wana. Non, na fingi te. Non. Zane solo mo boy. Moni montre-nous à bien haut là, tu vois. Casio, ouais. Ok. Montre moins cher. Il n'y a pas de souci. Casio, na yo, Casio. Soit Casio, na yo. Casio, montre moins cher. Il y a disco. Voilà. Moni Casio, na yo. Soit que bon, ça, on a parlé. Et que Bissoto Zali n'a parlé. Au lobby, que non, Moutou, oh, il montre, na ma collègue Vimba. Est-ce que quand il moutou mouyibi? Yo lobi muto akoyibi montre nanga makoleko vimba yi. Maintenant, ceux qui 2 jours 3 jours après ba moninga makoleko vimba nga, c'est que nga na nibi. Parce qu'on ngape na lobaki. Soki alobaki yango na bambi eloko wana bambaki. Maintenant, soki ya lobaki yango te, et ko la ta été. J'ai été au banc de l'école. Ah, donc c'est makole vimbi, vimbaki. Olobi? C'est makole vimbaki. Non, kasi muto makole vimbi. Ouais. Nde omona ki siko ke tellement makole vimbi mais monsieur landama ki ata 1,45 bazo finga bazo ba ngala ko calculer bato ba ofinga ngate parce que ba opezeti ba banyama mabaya ngande omoni nga bochango na mutu na yo soki nga ana problème na mboshi et ki mboshi atindi yo junior ambui to atindi sapatu to atindi edi ba finga nga na répondre bango te. On répond de mboshite. Ceux qui sam, atindi ba musicien na ye sam chintu ba finganga. On répond de sam, non répond de ba musicien, tenga na niveau ba musicien na été. C'est ça le problème. Ça dit nga défaut na nga ezani no fait anelka. Na linga ka respect, et nga jana banda ko respecter ba. Nga siko soki ochenga musapi na liso, nga na ocho musapi na kotoa na mususu. Yango moni défaut ba to comprendre nga te. Nga na mal élevé te, na mal éduqué te. Pauvre mère nanga a éduqué biso bien au sakanate. Na mutu na linga ba problème te. Mais na linga pété muta sakana nanga. Et surtout so zo ba makamu boyi, et ça pena vérité sur nga. En tout cas nga na oya direct nga sko kotana nde. Junior wenda saka émission moko ou non nga saka émission moko ba filma ki apesa nga conseil ya ba direct et l'équipe ça qui na changer te côté wana. Parce que force nanga ngo wana. Soko lobi nanga na oloba na yo. Quel que soit âge na yo na oloba soko lobi na ngati na oloba na ote ngala manka ba to respecter wana penza na za d'accord te so ba to ba
il faut balakisa nga émission moko nga na finga nga na répondaka soki nel kofingi nga na ye na répondre yo inga te na bandi. Voilà, pendant quand même photo on a déplique na Fabregas bato za ba guerre à danger bato les cas aux deux autres déplique active ba miseli ba kaki ba finga ba tout abordir côté Fabregas puis ba miseli na ye na ba proche na ye ba ndole ka mais sikoyo ba ensemble sikoyo ndeti nga ouais na masolo wana ndeti c'est la réaction de tant artiste non de moni bango bongo ensemble na photo oyo et ça l'on pendingi nous souhaite moni oyo mais question exemple non ba ndoko les kana ba te ba ndoko finga na ba mais Anelka comment bango ensemble Anelka tout à l'heure on a dit sûr que Viensone ayeba ikosangisa fruit nango yango wana c'est-à-dire beaucoup ko bebana et ba bakasinga famille katana rati nga babiloka bongo na linga yango abeta maboko mais nini bato mo boko zaka bozaki ko ko fingana non nga pona nga iloko ani za bien été ya bato mususu parce que to solelo mususu bon désolé na otanga mboshi trop mais parce que to développera trop to solelo mususu yes ko ndenge to fingana na ba TV lelo to chena se to yesko na ndako moko wana mboshi mtaloba to yesko na ndako moko to fandi to solola ake YouTube émission moko X aniataki X mais siko boza bino nyoso siko na plateau ya en fait na ndako moko bo bozota la siko ndenge X afinga kinga ndenge nga na finga ki X ambiance ezalaka bien to ambiance ebeba ça dit faut te ba makamto sala toza quand même ba responsable bato mususu bana basi babali bakomi na bakoko biso toboti na mwa retard bato mususu daya baza na bakoko et tout mais siko yo ozozwa ata na yo mpena orepase mpena ka leson na yo oyo mpena ovandi na plateau mpoka ofinga moninga mais lobi bosola bopesa na mbote siko babiloko wana esa ndeni tokutana tofandi tozosolola batie video mo boye oniatanga ndeti liwa obika bien siko obeba ata tokoma kosolola. C'est pourquoi on a eu Makambotou, on a TVT. Il y a des choses où peut-être, beaucoup de n'a pas message, il y a ça, imbécile naïe. Et les qui n'a TVT. Il y a PM ça, il y a ça, il y a de coco naïe. Et les qui n'a TVT. Parce que son parce qu'on a vendu na TV, na fingi yo anelka. Après lobby to seki. Mais être au coup à la vache, c'est quoi YouTube. Ils sont na finga ki yo. Et ça l'on déni. C'est vrai qu'il est dérangé. De loko na lobby. Et mais quand on interpeller conscience na biso ba musicien, ba théâtre et mais quand on interpeller conscience na biso. À quoi bon to fingana au lobby to ba noseka. Au mona que malgré bozo c'est quand même mutu kaka moi et kengi pour ba ko finga. Et ça na moins important. Nete sozo comprendre. Bien sûr, oui. To fandinga na yo, o finga nga de mission. To bongisi, to komo seka. To kutani siko na ndako mutu moko. Émission oyo nga la finga ki yo siko ba chango na TV. Siko yo vandi nga na vandi, mo ba ser ba ton deka za to fandi. C'est vrai que vous dérangez. Bien que to koma ko solo la. Mais dérangez quand même. Tout à fait. Donc nga na d'accord, soko lo dit que déplique na Fabregas ba finga na ka ba kotana ka melelo. Sangani susu photo nga naza pour yango mais basala ngo siko ya mitema ya mbebote basala ngo pena ya bien que conscience va comprendre que tout ça sur le besoin makambo te. Moi je pense moment où toza eza moment où Anelka soki moninga zo kende beta maboko parce que moto otikala éternellement na succès a été soit akufa na succès soit akufa succès si là mais et à moi, moi, je vois mal que nga, par exemple, la Fandi Boy, Kingandi, le Mona Gindu, et la Wana, Nabano, Niata, Nambulu, et à la Hangati. Ponga, si faut le banon à 0 mètre. Sentir une agressivité brute à 0 mètre. On a besoin de voir dans la plateau, il y a une question à yo, Nabano, Niata yo. Peut-être, tout ça là, peu moi, gêne, jeunesse, même sous, c'est vrai. To tindamaka to kosamaka to lobambo ablo mo bien te mais lelo conscience ezonga to koma ko luka makambu ezala bien na ko pesa exemple moko typique la série émission na sala kina confrère na bino Noli par exemple ba tu l'existe ba ndao finga nga penza mais
bato banda ofinganga misusu nde na bano boye nazolo bango lisusu lelo eza na bato mosusu na obeta bango bambata wana nde na bano boye côté bavandi il faut bayeba okobeta mais je te jure oso babeti yo ngai tunangani oza sportif na l'équipe bato makasi te mais nalingi na imposer loro moko boye boyebi toko continuer boye te na ba délire moko ezanga ntina c'est-à-dire ero ofinganga tu connais ma mère ni dada ni dev ni mon père ni dada ni dev ni mes frères mais babiloko moko bozoloba ezobebisa mpe mitema bato osenganga pardon mais makambo olobaki eza donc nga na obeta bato bambata wana nalobaki yango na émission et puis na osala ngo mais quelque non eza violence te quelque bato balobe ba n'importe quoi misu bakutana bango na bakitambo basenga ba pardon te eza nango TV wana avie na biso tokoke na ebongo te oyebi kani makambo nga ndule ezalaka fallait tosala kaka avie na biso mopa au plaisir tosala mais wana olobi yango sikoyo na kuzu olobi yango na TV te mais na TV bato bayebi kofinga inga olobaki boye lelo ere nalobaka ke yuma azalaka te bayuma bazalaka lisusu te parce que na bato biso mo mpena toyebi mpena keno oyo mpenza mais lelo aoloba azoganga azodekone nga na comprena nasala frère amen nazonga nsima afingaka te nakoma plus koobserve parce que nakoma koluka mpe d'abord na nga moko nakoma koluka mpe na nga moko bato tu oyo lelo bazosala bangenge bafingaki x te bafingaki l te mpo bangenge wana ezwa bango c'est-à-dire babiloko mosusu eza yo moko ofandi ozotala kena mais so nake na nzela oyo ti wapi mais makambo na okende nango ti wapi nga vraiment nakoma koluka na mpe na nga alors nazo encourager depuis na Fabregas nde oyo bakangi photo moi je pense que eloko moko ya bien ete ya bato mosusu elakisa mpe bato ke eza nango important te ya kofinga moninga nayoka vie nanga papa chéri aloba eloko moko ye alingaka na ye kosala motu mabe te mpo ya kosenga pardon namona yango ezalaki raisonnement moko ya bien ya kosakana te parce que quand même ndenge analika nga na kooloba mabe na yobi nafingaki yo apres na ye kosenga pardon na te so ozokomprendre c'est-à-dire mieux vaut nafinga yo te mpo nasenga yo pardon te voilà tokona so na suka koyeba comportement apola jamais et se comporter ndenge to apola jamais super bien apola jamais eza album moko soki bato baza occasion ya koyoka banzembo bakokomprendre message eza na banzembo wana et lelo soki nazobouge boye c'est mpona apola jamais donc mpona nga c'est comme si nabandi carrière en solo lobi kaka mpona nga parce que album nasalaka na 2005 komo esalaka bien te mpona ngai ezalaki ndeti mwa échec oyo ngai na moto ya échec te ngai na moto apola jamais donc kala na nga nyonso etalinga te lelo nde eze konte mpona nga l'erreur nasalaka na passé na ozongela yango te lelo parce que lelo naza Jordan oyo akala te naza Jordan oyo naza responsable na ngai ya baacte nazopose c'est-à-dire so naleki lelo navandi nalobi mabe ya moto na conscient ke nalobi yango parce que à quoi ça sert donc apola jamais eza vraiment kokende bien très bien na baplateforme en tout cas iTunes eza partout Deezer déjà eza partout na baplateforme et tout même quand na YouTube soko oyo obeti omona baaudio ezali et baclip mpe déjà aussi salama ezali donc ezokende bien ndenge nasali so rappel mpona son nanga nouveau son nanga ozobima Chrisnat yango nasali yango na Togo nasalaki yango na Lomé mpona Benin te Benin akenda osala clip nango nde na Benin parce que Benin mpe yango tobanga mo Benin soki mo Benin babisaka na musique na ndenge ya musique toyebi kuna bavoodoo sikoyo zela nani nini eloko wana bato baloba yango meme ata Sam asalanga blague moko ayebisi ngoshi ozopesa ye mbote na babiloko na toza na Benin toseki mais sikoyo bango moko na Benin okotangelanga ata kombo ya mise moko ya Benin oyo abima ayeba na danger te ebo sikoyo voodoo yango ozoservir bango na nini bato oyo baza nerf solide te nde bakotaka na babiloko wana
na kotika kini te poka na yo luka kisi na bene pendant que moninga maïndombe c'est-à-dire na musengele na musakata na mwa genre c'est-à-dire nga mona mystique nde na boy na mona tende ina kokende ba semendo ate akokende ba village na biso kuna te na ki nozwa bois mais na ye kozwa bois kaka na mboko nga na yebi musakata ba dini les sites ba mitoni tenge te yango na fait comprendre c'est-à-dire biso nga mo jan ngai moko nde na boy na mystique na mona tende nini na kokende kozwa kisi na ba mushi kuna te par exemple to na ba inongo na ki zo ba kisi kuna te mais na ya kozwa kisi na yebi origine nango te non moi je pense ezaka makanisi ya bato bapensaka parce que awa na Abidjan na Côte d'Ivoire kisi eza na Togo kutu seri akini ba mama ya Lomé kisi eza nango partout mais est-ce que kisi wana eza compatible na yo mutu? C'est ça aussi, il faut tout bas. Ça fait beaucoup, faut qui s'y paye les appels compatibles na yo. Anelka, mokili ya Nzambe. Ouais. Vous comprenez? Kisi, il faut zapper compatible na yo. Ebele ba simba ba kisi, simba pété. Ebele pe, bazo pe maboma. Kisi faut linga hot. Mais zala non. Oui, ba ndeni kisi lingi. Oui, ba ndeni. Ceux qui m'a ramené comme simba pour le kisi simba. So m'a ramené comme simba. Parce que simba est kisi, on dit que kisi simba qui a ramené comme simba. Yo simbito. Non mais ngai na simbité pour non na simbité. Ah non similité. Vi na nga mobimba. Ouais. Na simba kisi te. Parce que nga Anelka so na yeba. Tina quartier la terre. Anelka. Na zo bana yo na o chanzambe témoin. So nga na yeba kisi. Na go vanda te apola jamais zozwa ta malembe bo. Nga na yotika na ina mokili ya Nzambe. Na kotika mutu te. Esprit o nga na nango. So na yeba une maison. Na on y atama solo. OK? Mais biso to koli mère diagonaise, mère déjà zo yebisa bino déjà que oya osimba kisi. Biso na famille na biso ya simba raté. Nga kutemo na regretta mais ndeni mère abeta biloko wa boya yeba ite ke nga ba osaba nzela oyo. Mais j'ai compris, nga na ya ba poto ya mawa Nzambe. C'est-à-dire so mikolo wana rambo Nzamba tuti motema na ye oye poto. So mikolo wana otikali. Nga na tika même ba voyage ba Brazza 25 balles. Na ko mi mata 50 personnes nga moko to kebeta na Brazza pe. Mais ba tikinga. Vous comprenez? Bato balobaka kisi. C'est que ba yedi kisi te. C'est que ba yedi kisi te. Nga moko naza preuve vivante de naza boye. Na oloba ngo leo na TV émission na yo et otika la mbula Jordan Kusa asimba boite batu basala biso ba analyse parce que ça dit que monde la musique qui c'est ça la musique qui c'est ça na musique te ata la profession na yo ata na bali ata na bato ba bureau qui c'est ça mais est-ce que ça compatible na qui c'est wana voilà Apola jamais les abongo déjà sur le marché, donc autos en a pour ça dans hésitez même pas quelques secondes. Faut que vous canal avant que le beloko. Parce qu'il soit congolais à votre comme en boule qui genre le critiquer le non tigal même pas yoka. Je vous demande et je vous rassure encore une fois donc il de tous attend yoka. Moi je l'ai dans ma voiture na yoka on a attend yoka. Bino pe surtout sur pour soutenir artiste là ils ont monté que vous kabela artiste beaucoup pe ça y bon voilà pesa na ma bête mais ko somba ba œuvre na ye ko ya mwana de soutien l'équipe ko va soutenir parce qu'il y a moins de ça là que artiste peut-être il y a qui caché na ye producteur pas se retrouver mais avant continuer en tout cas pour là jamais album mobwe je vois vraiment tant yo kango na si peut-être et bien vous a déçu bo kamera Jordan obino bo yeba ki wana ye wana vous avez dit pour là jamais wana encore une fois grand merci dans ndeko pesi ya biso surtout na ndako na yo na niveau Abidjan. Et ça, non, so banda kuna nga ba congolais ba ofouiller. Ils a pas nangati. Ah OK. Ils a moko ya ba résidence ya producteur nanga. OK. Et ouais. Ça dit eto zanga na Lomé, to zanga na résidence na ye. So to ke na Benin, to zanga na résidence na ye. Awa pe ils a moko ya ba résidence na ye. So mona ils a ronda kuna ngati en na Abidjan, ils a pas nangati. Ils a juste pas producteur le rôle to za awa. Mais na koko aussi ce mission T sans pour autant na souhaité na présenter quand même la meilleure vin dans la bien sûr ouais. Et puis ko ebisa bato nyonso na ota la caméra bato nyonso tozwana kana bino mabe na ani oyelekaki tutika ngona ani oyelekaki
toyebaki te ke Nzambe akokomisa biso na 2024. Au côté 2024. Nalobi bien moto nyonso oyo nazokisaka motema na ye. Moto nyonso oyo nalobelaka ye mabe ou bien tout oyo mabe elekaki na année wana 2023 totiki yango na 2023. On a besoin au côté 2024 na ba problème à bato te. Na ba problème na nga moko personnel. Nazobundana nou makambo na ngi kende liboso. Na besoin te ke yo XOX. Na olobango te parce que na yuma. Te na olobango parce que j'ai compris que makambo soit pamba ils ont fait arrêter bénédiction na yo. Et il faut d'abord ko banda ko sala paix na yo moko denga na saida paix na nga moko siko na sala paix na batu nyonso oyo na tutisa bango quoi. On a tout cas oyo makambo na loba c'est ça bango te tout ça là ça a besoin année onde to bandi to bosala o wane leka to beta ngote to kipe ngote total 2024 nino nzamba bongisi liboso on a batu tout. Donc on senga kimia na mabota ya ba congolais nyonso batu tout po bozwa libaku ya kolanda ngana nelka bien que ça vite fait na mboka mopaya na Abidjan par rapport à ba sosa ba kan et tout nzamba batela bino et apesa kimia na mabota na bino. Jordan Kusamba Bele Ankolo Apola jamais. Voilà, un grand merci na notre Boutalibiso Nabi Boitelme Bele Boutalibiso. Retenez bien que donc normalement Apola jamais ça déjà sur le marché depuis un moment. Donc tout le temps Rio quand on la télécharger et ça là c'est une manière d'abino bola que ça mon notre pas artiste d'abino. Un grand merci surtout à Ridigios à la Viwana, Simpson et Célé merci et la régie finale Sim c'est un grand merci à toi Nabi qui Boitelme Bele Boutalibiso. Ya Willy Mouché Nico Damboka. Un grand merci à Yatozan Abidjan Ayaya Nazar surtout na Dédé Samba Patron Bogos. Dédé Samba Patron Bogos, un grand merci à toi. Patron un groupe DS, un grand merci. Moi, t'es bien vous Talibiso. Yannick Ini à Rombox depuis l'Afrique du Sud, patron, formateur à ma boss, un grand merci à toi. Nabi de Talibiso, Djonga Okula, un grand merci à toi, mon grand. On a pensé depuis Abidjan. Vous êtes belé, papi, les robes, formule à Souka. Carte illimitée, un grand merci à toi parce que Nabi, vous êtes aimé Billy Boutalabiso. Adoui, son excellence, il y a jeunesse, son excellence, mais c'est l'ambassadeur de la jeunesse, un grand merci, parce qu'il y a des qui soutiennent avec ça, vous êtes aimé Billy Boutalabiso partout dans le monde. Restez branchés, pour nous, nous avons apporté d'informations, actualités, surtout exclusivité. Depuis l'Abidjan. L'Abidjan est tellement doux. Restez branchés pour se voir la prochaine. Bye bye. Oscar Maritou.